que criminalité aussi la tête. On dit que ça c'est un peu comme il y a un mégapole, la criminalité est la criminalité qu'on sous mais la population est prudente. Yo, c'est tout ma communauté. Sudah sini dibanga abang bagai tiga. Sudah sini dibanga abang bagai tiga. Abang dibanga sudah bandi dibanga. Criminalité aussi la tête. On dit que ça c'est un peu comme il y a un mégapole, la criminalité est la criminalité qu'on sous mais la population est prudente. Yo, c'est tout ma communauté. Sudah sini dibanga abang bagai tiga. Sudah sini dibanga abang bagai tiga. Abang dibanga sudah bandi dibanga. Évitons de boire l'alcool avec les militaires, voici les conséquences. Maina nayo hii mokozi. Pendela ngulewa bande kwa simao. Tima voler les chars de combat. Oh la yo a volé ma femme. Nous saluons le héros national Armand Bongo Makassi. Et Makassi. Depuis le village Sombi. El commandante le maréchal Neng Congo. Iko makali ya kweli. Hey. Hey. Mokozi, nini? Santé, ça ne va pas. Nini mokozi? Ah, work wana arme api. Chunga filmo basdama lana bo. Jamani mimi hivi spendera kunya pombe na basota. Yo salaki na arme ya wapi? Work wana. Ah, mokozi work wana arme api. Work wana arme. Mokozi, mimi napiga kala bataje. Nina mokozi. Akani yo.
Mokonzi. Nachibenye njo tukome kunyankombe na basoda njo tukome. Mokonzi. Nachibenye njo tukome kunyankombe na basoda vile ndamuloko. Bonjour peuple congolais. Mais na journal lelo na pourquoi lelo ko présenter bino makambo le kaki na tonga o toza na quartier Lutendeli na commune ya Mongafou. Botala ndenge la police je sala motard. Papa Fachi, il paraît que le gars qui ordre batanga ba moto ba motard. Mais basi déjà moto mais quel est le nom de la motard? Pas ali étranger, pas ali moi na mboka patriote. Papa botala la biso de bazokumisa baza bapolisier ya pe crime ya commissariat provincial botala makambo bala police ezosala epuis coup de balle ebetami awa coup de balle ebetami policier wana asimi monduka beti coup de balle nayebi te bopesaka bango bamunition bokontrola bamunition te ya boye soki ezimi perte eza na mboka ozomona oyo bakuluna na makala tala ndenge bapandi policier tala ndenge basali policier. Nous avons un problème sérieux oyo esalami sikoyo na makala sikoyo na makala nous avons un problème sérieux très Neti, agent ya leta bafutaka te barriere na biso elekebele ezopesaka ndamesho eza te musala makasi me mbongo eza te Au total, 76 civiques, entre eux, de bandits à main armée et les éléments incontrôlés de FARDC de la police. Kanga, 76, kati na bango, tozali pe na ba bandits à main armée, na groupe na bango, ba militaire bazami balé, policier moko, pe na groupe ya bakuluna, tozana bana basi mi balé. Mokolo ya lelo, na groupe tozo présenté bino awa, tozotali tokangi epa na bango manduki mibale bamachete pe quantité ya bangi pe lisusu bilamba ya police na bawiski oyo bango bamelaka liboso bakende kosala bacrime. Arrêté dans différentes communes de la ville-province de Kinshasa, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa,
a arrêté et présenté ce lundi 25 septembre 2023 auprès du commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. À l'issue de la dite présentation, le numéro 1 de la PNC ville de Kinshasa a livré ses sentiments à la presse police. Sécurité ezalaka mingi ko se définir comme état de confiance malgré présence et danger. Batoyo ezali phénomène et se développer bazaba danger pour la population, mais il y a la police nationale congolaise et les services de sécurité où ils allaient travailler ensemble pour identifier et localiser bango bisika bazali et kanga bango le plus souvent ba omoni wana bakangami na obabengaka flagrant délit en pleine action pour la stratégie to salaki to tindiki ba élément na terrain na tenue comme na tenue civile. Alors bisika basalaka biloko wana nde sika bakangi bango. J'ai peine soka silisi peine akozonga yenda zana devoir ya tango azui etumbu azonga citoyen malamu, mais sinon prison esale makapo ete batie wana otangi omoni ki osalaki mabe tango mikolo na ekoki ozongi na société ezalaka pona koboma te ezali pona kozongisa yo na société, mais ozwa leçon ke comportement wana ya liboso esengeli kotika. C'est lui d'avoir répondu positivement à l'appel et mission du gouverneur de Kinshasa qui persiste et signe de rendre la capitale RD congolaise habitable et lutte contre toutes sortes de banditisme. Nami collège liboso bokozala doté na batenu bokozala doté na ba équipement oyo esengeli policier kozala na yango bakobenga bino lokola ba policier ya poto esengote donc ndenge bomoni bandeko ya forces armées okosali armée na biso lelo baza koleka kitoko eza kosala bandeko na biso oyo baza nano na bilamba motendi oyo tobengi basivili bakoyoka ku ya kokota na armée tuko mpe biso kala mingi te tokosala recrutement mpona korenforcer baeffectif na biso awa na Nord Kivu. C'est pourquoi bino boza déjà na musala esengeli bozala malamu bolata kitoko bozala présentable liboso na bato. Donc bakonzi na biso baza kotinda to batindi baéquipement nyonso esengeli policier azala na yango.